Karine Mokonzi Yemoko akomodute Kazali chanteuse. Nakanisa émission moko esalamaki kala mingi te. Karine Mokonzi aloba à la base nga naza chanteuse te, mais nakanisa boyokaki yango. Alors soki Karine azo douter, ba chinois, ba chinoise, Karine Mokonzi fwa bimisa album na 2021. Sikoyo album oyo Karine Mokonzi alobaki akobimisa na 2021. Soko ebimite foko yeba mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba Karine Mokonzi alobaki bien ezalaki lisolo moko boye ya makambo etali musique. Alobi à la base yekutu aza musicien te, mais asali mo effort, donc makambo alobaki eza nango kaka po alobaki kala te. Bokende na ba live na ye bozongela bokoyoka lisolo yango. Alobaki teke à la base nga nazalaki koyemba te siko na yemi, mais alobi à la base aza musicien te, aza chanteuse te. Donc alobaki bongo aza chanteuse te. Alors ba chinois bino bolanda maloba wana te, ezali kaka parti ya lisolo wana. Bolakisa Karine Mokonzi azali chanteuse. Bolakisa Karine Mokonzi ke soki album oyo alakaki na mokili ebimite bakoseka ye. Bakoseka ye pe bakoseka bino. Bien sûr, akopesa réponse koseka na kochola nyonso amesana nango. Mais amesana comme la chanteuse te. Bobosana te. Mwana mwasi oyo aza koloba ye mutu apesaki Karine Mokonzi courage na idée akende koyemba tango Arafat akufaki. Mwana mwasi wana na ngonga oyo baza ya kokabwana na Karine Mokonzi la baronne. Mwana mwasi yango boyebi ye baza kobenga ye la chose. Alors bawana tu baza kozela ki 2021 album ango ebimate. Surtout bazo zela Karine Mokonzi abosana eloko eza musique ekende lokola ye moko alobaki à la base azana ye chanteuse te. Pe bana basi ya modèle bongo to ba misusu ba confirmer ke azala na ye chanteuse te. Ye moko kutu na 2021 yango oyo alobaki akobimisa album, aloba pe na émission moko à la base azane chanteuse te. Donc asalaki yango kaka po bango bakobenga mwana mwasi wana la chose te, mais bakobenge madame po madame alamusaki ye alobaki ne boye yango asalaki sima lokola ezalaki facile yango wana asali kosala ye penza ye penza ye penza bako créer maloba ebele. Bien sûr Karine Mokonzi akolonga na ye yango akopase ne ba moma wana, mais ekotikala na histoire. Bien sûr eza makambo, mais ba chinois bino bokolinga etikala na histoire ndengwana te. Surtout bokolinga te ke Karine Mokonzi abusa atika titre ya la chanteuse azonga ne kaka na ba titre ne oyo azalaka nango. Po bino bolingaka la baronne akendeke liboso azongaka sima te. Nakanisa ba chinois na ba chinoise devoir ezali po na bino, eza nango obligation te, eza obligatoire te, mais ezali devoir na bino po na kosala nyonso ke mami na bino asala album ya musique oyo alobaki. Asala album ebima pe bato basepela.
Aza déjà na ba chanson na ye soki 6 ou bien 7. Soka bakisi kaka misato mine. Ebimi mbala moko album ya 11 chansons. Ebimi na ba DVD, na ba CD. Ata ekobima quantité mingi te. Mais soka sololi na maison de disques oyo ezalaka. Na rue d'Anderlecht, na face à face à Battoir, na kanisa, bandeko na biso wana, bako sepela, ba produire biloko Karine Mokonzi. Nga na zo ebisa bino po naza sir, surtout lokola Karine Mokonzi, aza na Belgique, naza sir, bandeko wana bako luka ba produire, ata na quantité ya mingi te, mais bako produire ango, po ba yebike tango bako bimisa, biloko ya Karine Mokonzi, ekozanga pete na matonge, ya ba pirate nango ekotekama. Voir même Karine Mokonzi, ye moko pe akoki ko produire, soki palingi, ata papa robot akoki ko produire nango pambate, ba CD eza nango facile pona ko bimisa, na ba DVD, na prix moko ya C, na kati ya Deutschland, na mboka o babengi Allemagne. Yango wana soki alingi a produire ye moko, eza nango likamba gravité akende ko solola. Na Jacques Kabemba akolakise bisika oya ko produire ba DVD na ye ba CD na moins cher ya ba moins cher, même ikutu mutu azoteka pirate ata teki CD DVD ya Karine Mokonzi na ba prix o bango batekaka na matonge. Karine Mokonzi akoko kitsa susu neti bango makozwa kaka bénéfice ya mwana bandeko. Karine Mokonzi kozala chanteuse ezali eloko malamu, kobimisa album ndenga lobaki ezali eloko malamu, ekokotela ye mosolo pe ekotia na position oyo azali, pe akosala mosala kitoko, akokabola bilengi na bato nyonso. Bien sûr bobosana pe kanyoti na ye alobaki te, bokontinue kotia kanyoti na ye, mais priorité ezali kanyoti na ye kaka te, mais ezali oyo alakaki mokili. Album pamba te ekogarde kaka position na ye ya la chanteuse Karine Mokonzi. Pe turoyo, batu bakoyoka yango na ba voiture, bakutu bakotala yango na ba DVD. Poti lelo tina poto, totala ka ba DVD, pe toyoka ka ba CD, même na internet le kaka, même na YouTube le kaka. Na kosito na kosite. Soki na ndaku no sombaka ba CD te, na ba DVD te, kende pa ya voisin na yo okomona, asombaka ba CD na ba DVD. Nga kutu papa robo nazalaka air nyonso na YouTube na net, mais nasombaka ba CD, nasombaka pe ba DVD. Ndenge na uta kosomba oyo ya Claudia Bakisa. Alors bandeko, ndenge tozaliawa na kanisa ba chinois, boyoki mingi ezalaki te, bo comprendre oyo kosala mapona la baronne. Abimisaki liloba, bino bolakise liloba wana ezali yango te. Nasukisi awa, botika la malamu, et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne
chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa moto alongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa moto alongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.